matondo na bino nyonso bandeko bozwi bongo libako ya kolanda biso esalaka biso esengo koyeba ete bozwa mi ebele liboso ya bitando na bino mpo ya kozilaka ya bino manaka analyse ya banoko. Analyse ya banoko eze banoko oyo bakendaka tango yonso epai ya koko ya suka mboka epai kani bakendaka bongo koluka bolamu ya mabota ya bana ya bato tomeseni koloba ndesima biso tokaka kokitana boyebi bwanya pe mayele ye tokozwaka pa ya koko ya suka mboka po ya kobunda po ya kolongola lisusu mabota ya bana ya bato na mikakatano mizingeli tokozalaka biso moko te tokotambolaka na manoka ye na noko tambi pe bongo noko molo po kasi tokolikia uta mwantango toze kokoba koloba na bino noko mulo po baze pe na ngambo mosusu ya libota po ya kolandela to kola musali susu makanisi ya bandeko eteni yena noko tambi mbote boni bino santé mbote noko ndombele botale elongo na te ya Vam TV bazwili bakuso kolanda biso na ngonga oyo na manaka na biso analyse ya banoko koto ya bokolongo na nzoto kimia ezali na kati na etumba kimia yali na kati ya etumba noko tambi toze komona bino lembeseke oze kolemba balobaka bakopesaka mwana tolia mbo ya kokenda mabina kasi ya uti mabina te to alaki awa tolobango ata coup sur coup toleki na quart de finale utana no ebandeli ya CAN tozalaki na nesonga nzila ya mbokane banda quelques jours avant CAN nesonga nzila bapesi ba révélation ebandaki kutu na ino na mois de septembre il y a 2023 51 CAN ba chance ezali bilembo komonana période concordante période est très favorable to tango ya konganga kobelele mongongo na biso ekoma mongongo na biso ekoma ba dirigeant politique ba dirigeant ya sport ba yoka po ezali na eloko ekokangaka équipe nationale oyo sengelaki kaka kobanda na ministre sport oyo azwaka mokanda tango kaka azwaka bokonzi rien que po ya koyebisa bango esika tokomi 50aire ba chance ezali Léopard à ça l'exploit il y a 1974 mais balakisi que malamu bakende pa ya bangango bakosaka bango malamu bakenda koluka ba charlatan mais bakotika la koyoka te na ndenge Côte d'Ivoire atibiso mongete moko na libungutu yambo na ino ba impression ya noko noko ndomele oyo bandeko musuba lobaka elanga kanga bana elange kangi biso pasi na motema tito ina plateau oyo toza penza na esengo te omoni tango tosali ba analyse au sentir même vision tozaki na analyse omona même ata na bino na kati ya présentation ya manaka lokola ba regret ezali na pasi mingi na motema ezo sala pena donc énergie tozalaki nango na tango wana tona bolobi kaka ya bateya ka moto oyo alingi ndeme akei bateya ka lisusu te éducation tapoko nganga lisusu tolobaki awa kufela na mwana ya 6 mois kasi mwana komi na niveau ya université te po pase kozala ndenge moko te lobi mboka tanga kimia babengaka ya kimia kosakana te 23h lokola 3h42 23h petit mais soko ki silence wana ya 3h42 donc bato ya babar bato ya hotel lobby donc tant kaka match esili ndi mpiaka pe ndi bato bapesi mokongo oyo akende kotala match lokola na vie professionnelle c'est comme système kaso match elingi banda koekatanaka na yango po kovanda na babara botala ba match kuna ningo longwaki makolo nokende na bar po zonga ndaku makolo ekomi kilo ko kozonga bandaku na babutu wana ekosakana te kasi eloko tokoki koloba eza masano eza compétition oyo après 2 ans ebonosa nini kozonga bandeko oyo bamana kotina biso ba message fumukusa yo kaka mawa fumukusu kaka boye
Et là, on a besoin de interpeller, mais ça m'a fait beaucoup sauter. Faut beaucoup sauter, ne mutu, azana nyongo, y a ancien joueur. Faut beaucoup sauter, que l'État congolais azana nyongo na yé. Banda 1974, si to commune en 2024, batu nyonso ba yebité, cause eza nini, ata tozana ba meilleur joueur, to réussira sous sauter pour accéder à la finale, pour remporter coup. Congolais moko ta yeba yango. Nefu muku so telema bandi kotalisa. Tango kaka bandi ba makambo wana, lokola ignorance eza makasi bato bandele pe défi kaka na tango wana. Tous les ministres ko sala défi na fumukusu noko ndobele botale balela. Biso population ti tozo lela tozo yeba te ke l'État congolais azana nyongo ya ba papa na biso ya 1974 ba pesa lo na mbo. Mutu combien est-ce que l'État ça na mbongo ko pesa te l'État ça na mbongo mais volonté. Combien les ministres bana fumukusu soit révélation ne pas tata mokelike l'État congolais ça na devoir azana nyongo fala afuta pour équipe nationale de délivrer. Balobela ba ministre nyonso ba Serge Konde totangaki awawa ba pasteur Amonso Mbayo totangaki ba Willy Bakonga moto atikala kondima pe koyoka ngo pa azate. Ba pese confiance pas ya banganga. Ne sonyanzila zo koma tina esika noko ndomele botala lo babi. Po mona keza makanisi na ngai te. Bakoko baloba nini moto alokuta ba yebaka ye na ba maloba. Akoko loba lelo a loba ya bongoli be même na niveau justice. Baba o aza moto alokuta mais fumukusu komona banda uta kino lelo. Constance ya message. Le message ça kaka moko. Soki bo futi nyongo te boko zwa coupe te. Tozo sala kisité. Mbongo combien kufi na kata ba makambo yo. Mais noko tambi même soko yalina no kisi. To kanisa na no eloko yango. Ne songa nzila balobi kaka liloba. Na mboka na bango kuna biso to sala ki déplacement balobi kaka liloba. To baloba kaka liloba. O bango bajwa ko uta na tata mokeni. Léopard afuta banyo. Vite à paix, afuta. Afuta banyo. Bodwi banganga nyonso. Donc il va se dire que banganga ya 26 provinces nyonso. C'est nganga. Oh il y a tous les 26 wana. Donc chaque presque so ba oki province moko dans 3 mètres badwi bango nyonso. Badwi kufa. Oyo nelema o to sala ki na masolo. Ancien gouverneur. Kimbuta Leli. Alobi na mvua misa ye. Ne belé ya ba héros. 200 000 euros. À l'époque, on a 4 parcelles dans l'emba. À l'époque, on a euros qui likolo et dollar. Pour les lois, sur la dollar, c'est likolo et euro. Mais n'importe quoi, ancien gouverneur, la ville professeur qui chasse le balisolo, euro, na dollar et 40 000 donc 200 000 euros. Na dollar, na batang, on est gros à 230 000 $. Voilà. À quel côté ça kufa. Pour les aventuriers na makambandemo. Puis alobi yango aventurier. Alobi yango aventurier. À part 100 000 euros, après ça qui? Baké on pèse 200 000. Wana ye. Ba mesu soute. Ba général pe ba pesa na ba ndenge na bango. Oh ya. Comité à soutien ASV club pe pesa ki pe na ndenge na yango. Ba eloma wana ministre Kabulo ba zena yango. Ba viva yango ba yebi ba masolo wana. Pe a dénoncer pe yango. A dénoncer. Soko ne songanzila fumukusu kia muzana mpanda na ngola. Bazali un charlatan. Ndenge nini liloba na bango eke na kokanga mboka. Ekanga mboka autant d'années. Bozo bougete. Bodwi banganga. Vita dwaka banganga. Tolobaki yango na manakeleki. Vita bapesaka eli boka. Vita basalaka boya komaka na final. Mazwa linzanza. Tazwa nkeni te. Bokokaki atako se servir na yango te lokwa leçon. Sika banganga nyonso bodwi na ebele ya mbongo oyo bobimisi na trésor public tosuki wapi. Ah donc soko to comprendre malamu démarche na bino ya laki lokwa boyaki confiant bozwa coupe boya ko prouver ko fimokusu. Ah alobaka
Tu l'as ici, Bamakamne, c'est réel. Tu sali réparation, tu mets tout. Ah, tu suis coupe. Est-ce que vous monitez nos cotambi, match en qui match à l'Ibabe? Oh. T'as la match en gros. Non, tombele. Donc, Banda Léopard, Banda qui compétition. Donc, dès que vous avez un match, kilo, c'est qui match à Côte d'Ivoire. Match est siri pe siri na moto pour na biso kata match. Donc Côte d'Ivoire so mené biso na motivation aluka kaka chaka biso kaka ba bikaka. Biso pour te passer à 3 passes 4 passes to zo kokate. Comment mettre lokola to zo garder ba bio to zo mené. Zo ka ba mené biso to luka ko. Bo sambela la match ici là pour une humiliation. Toko talisa papa ka bulo boy. Pena bandeko lobi bako zingela pe susu na ibonga wana. Soki to kotamona na soka na kitetite to za nango lelo. Serge Konda sala ki yango. Bomona ki bilili. Willy Bakonga asala ki yango. Lelo pe papa Kabulo pe excellence pasa nini asali pe yango. Oh biso to bane kolela ke papa Kabulo lokolo koti déjà na kati ya histoire. Soko zwi kupo yo. Lisanga bonganga bo epargnaka bango pona. Lisanga bonganga na kupo ya 2019 to apena lisanga bonganga. Bo rappeler ko to vela biso ya Lemba. O banganda bakenda ko bunda kuna na compétition. Yango wana na 2019 voilà. Donc mutu nyonso aleki na ministère ya sport logiquement à côté na histoire. Voilà. Mais siko histoire ekotanga yo na ndenge nini? Est-ce que vraiment na départ ya papa Kabouilo pena na ministère ya sport noko ndobele bota total na pena to loba na pena vérité. Est-ce que pena a Rosa la pena na congolais moko pas ko réclamer pour pesini ba ko se souvenir na net na nini na ba match nilo to zaiki ko sala na kombo mfumu kimbango to zui match ya Guinée na 3 yango ba ko se souvenir na ye apesi biso net nini te akoleka lokwa ka ba lelo ba sport nyonso ndenge to bande ko lela bayambai na bosolo na politique tala ba mayelo ya bimisa metanga zui bokonzi ata mayele moko ta tikali ko salela yango mais application ils ont salamate parce que l'animateur mingi basa kotine la biso dans sport solo basa intellectuel basa na ba étude mususu à gauche à droite mais peut-être que na makila sport et côté la bangote na lobaka na yo ke soko tali ba ministre belé basa ba juriste ba diplôme tout ça mais côté sport mentalité eza ko suivre te ministre akoya azana objectif na bien surtout politique kaka wana ya gouvernement wana me mutu abomi biso na bamo wana ezali kaka politique parce que baza kopesa biso bato baza koota na baparti politique baza koya na baobjectif na bango baye président parti politique le mosusu aza kopesa badirective baministre baza kolanda eloko wana autorité morale eza kobebisela biso bamakambo ebele tala bien baministre ou baleki la Sango, sans mettre élégant, volonté politique. Je pense qu'il faut sanctionner les ministres à un moment donné. Au moins, ministre Lelo, match Sidi, ministre économie, tout ça, pour la première fois quasiment. Tout le monde y parlement et réagir. Mais il faut continuer sur cette lancée-là. Tant que les ministres se sentent protégés, Bayebi Kebako sanctionner Bangote, enfin, na Bango, aventure Yekaka, Lola Tobeti na Maroko. Et si dans 2 mois, nous allons reprendre la compétition. Dans 2 mois, nous allons 4 matchs au mois de juin. Pour l'éliminatoire à Cannes, Côte d'Ivoire, 2020. Volonté politique. Il faut que le gouvernement, à un moment donné, le premier ministre qui est chef du gouvernement, il fasse un en mesure. Attali que défaillance est de tel côté. Talabajen Baouti Angola, Badeliao, négligé. Va bien ministre à ça répondre. Est-ce que c'est normal? Très bien. Yo yo en tant que ministre à sport, tu dois donc ma cambezani belé na tikina maninga va continuer. To sali l'émission de ndenge, to tindi ba caméra, to interpeller gouverneur de la ville. Wapi mot maktoy mango. C'est là qui déjà juste à l'obi. Il y a un problème d'instabilité. C'est-à-dire ministre l'air va remanier Salamaka. Expérience en Boka. Ministre Ayebi 1 an, 12 mois, 13 mois, 14 mois de Manime Koya. Vous imaginez? Moutouana Utsuki Wapi, Batie Wana. Ah, moi il ne me reste que 8 mois.
Tika buka. Abuki ndika. Et c'est comme ça. Monsieur Kaboul, comme ministre, c'est pas ma préoccupation. Mais si le chef de l'État me demande, moi, aujourd'hui, d'être ministre, je vais poser des conditions. Ça ne sert à rien de me mettre 6 mois, 1 an ministre. Je risque de ne pas appliquer la politique. Il faut le temps. Ça temps, na mutua na animer secteur wana, azwa temps à appliquer justement la politique et le gouvernement qui a un suivi. Mais le ministre Sobayobi qui vient pour 1 an, mais il va voler. Ils ne font que ça. Mon frère vient de dire avoir intervention ponctuelle. Il semble que le président a donné l'ordre. On a dépensé 2 millions pour le match à l'espace de 5 jours. 2 millions de dollars en l'espace de 5 jours au Kaka. Tobetia le 25, Torobeta na Maroc le 29, 2 millions et demi. Cher ami, pas de contrôle. On ne va pas suivre le contrôle. Koyebambongo Kendeki Wapi, aventure et Souki. Tu vas dire que ce budget pour te préparer le match au mois de... Le problème, c'est ça. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanctions et les gens ont pris les mauvaises habitudes. Sango. Chance na bango, l'équipe a su na bango bambongo, mais biso to nyo kwami. Banyoko lina carrière ba joueur non. Et c'est lui. Banyoko lina carrière. Oui ça. Tala Chancel Mbemba en tout cas tolobi Longonia pena na bale ba betaki na ba beti ndembo bilenge wana ba se donnant qui à fond. Bon moni que na dobi ya match. Balataki kitendi ya moindo c'est vrai. Pana biso c'est confusion. Po biso tolobaka pembende ezalaka elembo ya matanga. Ya matanga. Soko ata kitendi botiaki ezalata ya pembe bon. Donc un grand pas. Au Kamoli mawa na bandeko ya est. Mais le plus grand commun diviseur est Ali ministre ya sport. Ministre ya sport. Noko tambi balobi baleka ki bo comprendre le loto ke na mo malembe. Ça ne vaut plus la peine. To ali suna tango ya konganga te. To zali koloba yambo bazemisa mwana. Mwana zo déjà c'est. Kobi magate mi bali bazeba escroc. Approuvé biso le compteur akei ba tieze mi soko na matiti, soko wapi. Léopard alungwe. Moi visage ki toyoka ki pewa ba récupérateur ndenge balaka. Ba misusu ba pesa ki ba score ya 2-0. Ba misusu ba zui ba révélation. Soko coupé nzamba yebisi ngai to bombe mango na mboka moko kuna bokomona makambo kofuma ndeko na ngambo te na bino esika nyonso ozwami nakomona nga Mese Fredi Esoko naza na Kinshasa na komina Nsele nangi koyebisa bana nyonso ya Nzambe ndoto nini oyo nalotaki lelo nsima ya match ya Léopard namoni Léopard azwi coupe bato baza kosepela tozosepela biso nyonso tu mbala moko mutu moko abimi aoloba na nga alobi omoni coupe oyo Léopard azwi condition ezaka moko nde baza na Côte d'Ivoire mbala moko ti na Bakongo epai ya chef spirituel bandeko na biso ya kimbangiste nga naza chrétien naza kimbangiste te nakota kuna te nasembelaka kuna pe te donc nazalaka na makambo ya bango te mais mutu na bimaka lobi na ngai mbala moko Côte d'Ivoire Kinshasa te mbala moko ti na Bakongo epai ya chef spirituel ya kimbangiste soki bakomi kuna équipe wana so basali yango na nsima nango eza na makambo ekolanda équipe nationale na biso na nsima mais so basali yango te eosuka kaka na esengo tokosepela tozwi coupe suite ekozala te yango nayebi te soki gouvernement akoki kotosa eloko wana ntongo tokozwa coupe tosala ndenge nzambe ameki kolakisa ngai peut-être eza na makambo so malamu ekoya na nsima soki esalemi ekozala esengo mingi mpona bana na Nzambe. En tout cas, merci mingi. Bokomona makambo kofungwama botika kokosela Nzambe. Sika wa yo moto osali video wana. Na ngongo oyo se wapi? Na ngonga oyo ndenge to komi final na ebite so final demi final mosusu ya lelo o le para obeta na pokwa. Oyo yo ozwela ki révélation. Nzambe na yo Nzambe ya manshi kuru tito Nzambe ya manshi longo. Utala bato baze koya kotia zelo na bilea ya bana. Ba pasteur ba bimia wa o tolobaki pasteur Kabulo wa kosala succès ko yana coupe mais oui mboka oyo noko tambi bolimbisi ba venturier bali
Surtout qui n'a mboka ba conscient. Nde bato mosusu. Faut pas boma bango. Faut pas boma bango ba. Na ba pays arabe. Na ba ventir nous na comédie nyonso banganga basali ci l'équipe nationale. Pour la moki na tongo moto boka lobi, Nzamba lobi na ngana yana za la candidat président de la République na Kozwa. Abimi na son 28 voix na yebite ka bashi na ye na ba cousin na ba 28% et 28 voix et 3 4 tina 28. Na ba ndimina ye moko ba voter été. Moto wana alobi Nzambe motatina. Mais bon interpeller ye aya kolakisa Nzambe wana ya wapi. Mais à la grande surprise na makambo Léopard ba prophétie mimi ya lokuta. Minusa ye lisusu ko jwa banganga. Ba ke ko luka lisusu kufa. Soko wana na ye baluki ba mususu. Azalaki ne ko na Europe. Soko wapi. Batindele mbongo à rejoindre équipe na Côte d'Ivoire. Oh, ti bazo ke no kosala commission na makambo banganga biso belela awa likambo ya niongo. Mais je pense que bayokaki. Bayokaki batite. Te bayokaki po tant to beti c'était na makambo teli Varese ya pembe okomona ke to landisi 3 matchs ba éviter Varese ya pembe. To interpeller bande ko ebele amoni ko sanga ko yebo ezakaliwa yo vandi oyebi mutuna makoloto bani ko loba mutazubi na ta ko komana na niveau ba réseaux sociaux ce que to lata ki Varese ya mboka to poli ndenge nini est-ce que biso to bisaka bino ko so lati Varese ya mboka to ko polate est-ce que biso to sala déjà biso to se bino ke so lati Varese ya mboka ya couleur ya mboka biso to ko polate to se bino ke Léopard nenga sa bonga pour savoir pe ko sala libongisa ko tseka pe ko faut to epengla ngo déjà avant pour na mikolo zoya to la mokeza na mutu ko ka accéder na ministère ya sport akoyaka ko luka ko sala libongisi wana biso banoko to pengla ngo déjà avant eliko lobate ke soki bosali libongisi boko tseka la lisusu ko la tete eza principe ya sport to zaka na 3 résultats mais soki bosali libongisi wana bo combiner siko na 1000 chances ça lokola mutu azokende ko sala eloko moko baza déjà na pourcentage moko ya makasi pour gagner eloko wango par exemple sur 6 matchs RDC pour la match moko a gagné 4 matchs à sali nil moko wana soka komi na période ni lipamboli yango o bazo isaka kende ko sala akoko mape bisika mo pe asali pe ka nil moko a gagné pe 5 matchs et ko kipe ko arriver na 6 matchs a poli pe 2 matchs mais a gagné 4 matchs et li ko lobate ke soki asali libongisi donc banaka nenga asali libongisi wana ba match nyo ce équipe nationale ba nokobeta abanaka ko gagner te mais pourquoi ko sala pe libongisi na tango eza sous favorable yango wana fo biso déjà ba noko to epeglaka yango donc na force to zalaki nango ya kobelela tobeleli mais population yokaki pour degré to zulaki ba réaction population yokaki to kotali saka population soki lelo to commune siko to komi moto zali à la base nango zali ministre Kabulo pourtant un message comme pas na ye azalaki na 1000 possibilités ya ko contacter président de la République pour ba loka solution wana pour solution là biso ko zaloka za solution so libasa nango ego so ba jour et que so bango temps faut m'habiter même attendez baza na kata compétition bongo possibilité wana bakoko sala yango so tokolo bango tozela nano bao bazokende soki bakokendela na kiteti to bakokendela na botosi tozela résultat bongo sima na tango etikali bango sala pe libongisi po to traîner ba parce que poso moko kaka na ndambo po coup d'envoi banda 1 minute avant la mort c'est la vie hein ngonga muke kaka muto nenga zaka na seconde meka ne moteme betaka tan wana ya kokende soki ka bakotisi intervention place wana kasi akobika te hein soki bomoi nano ekatani te soki dernier coup de sifflet ya match ya suka oyo bakopesela coupe na équipe moko songolo to nanu bolongwe te na match oyo ekanamaki par exemple yango wana bokolongwela soki arbitre nano asiffle coup de sifflet na ye ya suka te hein soki bokotia bi ya qualification bokobika te ka bokoleka te vite aleka na finale tant abetaka contre le par de Douala kuna na Douala na 89e minute arbitre sache siffle na monoko azokende alinga anga beta siffle ya kokata lisano azozela machine ntango azalaki na ballon na droite kuna ntango akati yango kibonga tie mutu ekoti na file sika aka azalaki
Et comme toi invite à Tchebi à qualification, ici les quatre, Camerounais balélé, na 89e minute, Moutou ya Djento Gibonge, négligé, histoire, et Zipama, Moutou ya vite à 4-4, na imana, Bazipa 4, bato basali gloire, lelo boko kendo kuta, ba photo na bango ezala, na stade Tata Raphaël, au ba champion à 68, au ba champion à 74, au ba leki lelo bakendo tuna ka conseil, bakendo zoka mapamboli, bazipi, bolingi boli ya bengu ba mai, bolo na yo kauka te, totala bino ka epai bozo kende, mso tuna makambo te, mso vanda na biso na suka mboka te, hein? Ingeta ligoro do na défi. Bakoko sala yango. So imaginez ce qui ndeko babengaka kufa wana. Déplacement na yaute Europe. Posa ki na Europe ataki na Congo te. Tia kene na Côte d'Ivoire. Na banganga o ba récolter na ba province awa. Billet nanu kaka ya pamba. Esaki ekomaki combien? Kolia na bango. Logement na bango. Après siko mbongo ba pesaki bango pona mosolo baki ko sala po équipe gagner. Combien? So tala ba 75 nganga. Mais bah papa on te mettre ali solo va foutre ba nyongo na bango ba leki na bango pe 30 personnes te. So ki ba se belé ba sa ba 28. Mais bango bandimi ba kene na bango ko zwa banganga. Soko boyoki wana boko ka pe peut-être $300,000. Et bimaki pour na mangamba banganga. Pour nini te processus wana ne songanzi la tango baluba dango. Nana ba invité montagne. Oye ko zwa. Tango so ko zwa nango pe tout au plus kaka pe montant wana. Tango mo ba se bangango. Ba kangoli Congo sportif. Mais tala motema mabe ya bato. Basé ko tala mabumu na bango. Mais tout le baneti lelo. Soko basé ko boya ba papa wana bazala rétabli na ba droit na bango. Mais mon kolomoko ye minus Kabulo, a comme appelé minus honoraire. Si quoi supposé salaire na ebungi lokwa molinga likaya. Ba futa ka eli. Alors luka bimisa bato ba marché. Alors luka bimisa bato ba marché pour y avoir salaire. Mais tala nano ndenga zalaka na makambo mbongo. Tala nano ndenga zalaka na makambo mbongo. Si quoi zalaka ke mbongo na ye. Ba pesi. Oh, par rapport ya bancien lopard. Bah pesa quelque chose non. C'est pas médaillé, bah servant nation, hymne national et mettre la bango. Non kondombele, ministre comme ministre tant azo kota na fonction. Asa na mbongo ba pesa kai. Tant on part au bima, asa pe na mbongo ba pesa kai. Ça compter ba avantage ba salaka na ngona ba salaire na bango. La majorité ba ministre na soka koti akota ka millionnaire te mettanga ko millionnaire. So imaginez ministre koti millionnaire te mabimi millionnaire. Na secteur na ya apesi mboke lo côté. Mboka bénéficie dans le secteur, c'est le contraire. Secteur, on est salinine. Tala les lots qui vont continuer. Dans le secteur à sport, domaine ils ont marché. Et l'autre côté, qui est na foot, mabe, ok na catch, ok na judo, ok na boxe. Na suka ba potana ki na boxe na ndeko ba kola tokoliki ya boy. Bah obet nani ndeko kutu ba kola biki na komele message yambanga te boye boye tango yaki abimi atini les messages abi kata kutu na makambo abenga ke kutu hypocrite abi hypocrisie bo pour nous rosala yango. Bonsoir na bande ko na nyonso tout nazo sala vidéo concernant message na auto posté ya ministre sport ezate que na manqué respect na ministre sport mais tous à quand même clair bandeko to raisonnaka eza makambo ebele na boya koloba eza makambo ebele na lobaka te po napesa moto nyonso to respect mais nazosenga kaka un peu de respect na babulo ya baninga mosusu bomoni nde nazwi risque na ring soki nakoki kopase kuna na ring mpe nakufi bana nanga batikali papa akufi na mosala ngai ntango nasali eloko wana mpo nakoki kopiblie bamessage te na baaudio te oyo ministre sport na minute oyo nakoki komela nani soki ministre sport te nakoki komela nani botala bino moko bien na okomona kaka page mobimba ya ministre sport eza kaka makambo ya football bokotika kuna bokomona ata boxe te basket te makambo mosusu te bozala quand même bato to raisonner botika loyenge
bosala makambo na resi réseaux sociaux ezokende mokili mobimba ezomonana me bozolobaka mosusu loyenge eza makambo mosusu naboyi koloba nabombaki naboyi koloba excellence nazo respecte ye abengisi nga na ya Congo kaka ndenge moko na histoire esalamaki na ministre azalaki sortant na ye Congo okomobenga excellence abengisi oyo Congo azoyamba te mais obengisi nga tosolola makambo komba nakomobenga ozoyamba te appel ozo répondre nga te mpo na boye koposte na baaudio tout mpo nazo respect mpena makasi mpo na ye tasali vraiment bien na journalisme asali makambo nyonso tout biso nyonso tozalaki na espoir ke ntango excellence Kabulu akomi na ministère ya sport tous les sports quand même bako se retrouver mais na trouvé que non boxe ezo se retrouver kaka toujours kate nayebi ke histoire eza ebele ata makambo nyonso to ezolekana na asubir makambo ba 100 000 tout nazo encaisser tout boyebi makambo ndenge ebandaki te eza politique naza ambassadeur nakokoloba makambo nyonso tout sur internet eloko nasali wana excellence ye moko place aza ero yayebi ke eloko nasali naza na raison mpo aza na telefone na ye abengisi nga na Congo après nakomi Congo nafuti billet na nga nafuti hotel ayambi nga te kaka même histoire ezo se répéter bolinga lisusu nasala vidéo non quand même naza na famille nakofuta billet na nga te et puis billet me coûte combien $4500 na ya ti Congo nafuti hotel po tokutana na excellence abengisi nga tokutani te quand même tozala quand même bato naza na manque à respecter eza te que non nga bando s'attendre te que akoko féliciter ngai après makambo nyonso tu elekani ozoyamba nga te oyo obengisi nga Congo na tine na zongi tokutani te boyebisa nga ta bino moko na lelo na rate combat il fallait qu'ils aient la combat na nga ya titre mondial mais nandimi kokende boy tala un peu tozala quand même sérieux bisika na bandi bino nyonso bozalaki te ebele boye koyebela nga na combat toni yoka bomoni passe na moni te namoni passe na bundani tout on ndeko na nga so junior te lelo naza te lelo o benat bono bo na liboma te ke nabimaka boye nasala makambo bomona neti ke ezokende contre ebele oyebi ke na combat bolobaki ke na kopolaka mosusu basouteneraki nga te tozala bato ko tozala bato to respecte misala baninga excellence bisika aza ayebi ke eloko nasali ewuti na motema na sepeli te il fallait pas asala bongo non Congo il fallait pas ngai naza hypocrite te Congo il fallait pas kozala hypocrite bino nde bato bino nde bozolingaki bakonzi basalaka ndenge bazosala boye il fallait eloko mosusu bosepeli nango te bolakisi ke bosepeli te bosoutenir mpo ke soki bolakisi ke bosepeli na eloko wana te akosala bolamu lobi soki bino bozomona asali bien te bozo encourager ye bozoloba te mpo aza mokonzi bolobela ye te mais akobongisa koma fallait koyebisa ye baerreur na ye mpo abongisa eloko nasali oyo eza ke ewuti nano na motema na ngai botana na ata avant combat message moko te ata appel moko te naza kati ya préparation combat na ngai esalami publicité partout ata appel moko te ata bino moko nde bozala bofandi wana eza na bato basollicite ngai bafélicite ngai avant kutu combat baencourage ngai avant combat mais à ma grande surprise naza l'excellence azoya kofélicite ngai après combat ata message encouragement te mais aza numéro na nga ata appel te mpona koloba ta ke non naza mosika oza mosika courage kende obunda osala honneur ya mboka non et puis du coup kamba moko boye après koganye nde félicitation non bobanda ozala na problème non ata bino botiki nga mais nzambe akotika nga te na profité koféliciter le président de la République en tout cas pour l'encourage et puis tout atindelanga message pa bato équipe na ye merci son excellence to comprendre que entourage nde eza un peu mobulu d'ici l'appel élection ezakala te non il fallait makambo échanger en tout cas boye excusez nga na uti okita na combat soki nalobi mabe mais eza vraiment message à mécontentement na sepeli te na acte excellence asali soki excellence ala ndinga nalobi yango un peu soki na matisa ya mongongo je m'excuse eza moi histoire ne se répéter lisusu peu de respect quand même na misala baninga soki nalobi mabe bolimbisa ngai tension eza likolo tosusi na biso eza makambo échange boxe eza négligé oboyoka ata nalobelaka fédération nalobelaka yango te tout eza négligé mais na minute moto akozala na pouvoir peut-être akochange makambo eza ministre mais ma grande surprise na mwa makambo mosusu eyelekelanga vraiment
En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous pour un message l'équipe trop. Na WhatsApp, na Nini Tuko. Et ça l'ira bien, ça l'ira ça direct. En tout cas, excellence place. Lelo. Biso de kosenga na mokonzi ya mboka. Makambo biso to bali koloba. Soki ezalaki ba makambo o tozoloba o nongo nomele botala baki za ba charlatan ba tumoko bazana nzala bazoluka balia po kuna bakena kobimisa biso bongo. Ba luka cop. Ba luka lidiso ko côté la po balia. Kuna babimisa biso batabongo batanzala. Makambo ya nyongo wana ça n'a rien à voir na religion africaine. Bino bozana mbongo te ko pesa bino bozana nyongo ya religion africaine te ko pesa religion africaine. Oh biso sengeli tolanda. Guide spirituel nde après avoir refuta nyongo. Ya kotalisa batata na kala bino boloba boye. Nde batata boloba. Nde ba o pe ba représenter pe sur léopard na tango wana na ye l'état. Ba ko isa yo l'état yo loba boye bino bancien boloba boye bino pe bano boso beta bali bosa nini boloba boye. Ne guide sikwa ko sala nini. Asali longo lo sambo ni makamese nini esili. Schéma simple. Non non mais moi zo so la boye. Obi que parmi ba papa na biso wana 74 ani to so la boye. To souhaiter te. To sengi pe na nzambe ekoma pété. Mais to solo bakaka. Obi que risque même na 2024 ata 3 papa ba to perdre. Ne to solo la bona 2024 ans. Ministre wa kotaki ne lo côté abimi millionnaire. Soka beli l'état ko bimisa mbongo pour na traitement na ye. Mais ma papa wana tito ganga lelo biso ti bobeta lisolo ke lelo 51 bana to zo coupe c'est grâce à ma papa wana. Mais soka beli ke na dispensaire ya balabala na point. Azeko zanga misolo ya sereng. Asombi babenga ngonini. Kiso ya malaria. Lokola malaria zo beta ye obika na kisha des arts mutu pasi ni malaria aki asombi yango asese ko zo ba examen te. Bazo kabola kisi wana na mwana. Pour mbongo za te ko somela ngo plaquette ebale. Lokola bokokisi plaquette te ba renforcer na ba ngadia dia. Est-ce que ba papa na bana bazo mériter bena ba condition de vie wana? Même so lobo ba pesa bongo bandaku na salongo. Oh, mais ça qui va droit na bango. Et ça qui va droit na bango. Ba ça qui misala sengai ba pesa bango. Oyo ba pesa ki bango eza muke, oyo ba pimela ki bango nde eza ebele, yango biso yaka koloba wa. Noko tambi. Ba memi ba animateur. Bazo calculer ba animateur wana. Esika ba kolala. Hôtel ya chaque jour. Na image peut to mona ki ministre alobi, to régler ki facture déjà na guichet kuna bokenda komela na bino tant to gagner ki Guinée. Donner komela bataki na kati ya facture. Kati ya facture ba régler déjà oya komela, soko komela 8 9. Mais ba tata wana oh lelo oh bakufa basi na bango bazena pasi bana na bango bazena pasi yango biloko oyo ngoka oyo tola musamakanisi bandeko balandi tola musamakanisi na fani na koyoka na bangunza basambelaki bapesi assurance léopard akozwa coupe nayebi te bangunza ya isi ya kotuntuka to bangunza ya wapi. Pour aller na bangunza mosusu fabriquer na ba SCC na ba nini ya ba église oyo ya babele la kabazana numéro de téléphone ya Yesu alo belé. Mais ngunza nini wana oyo omona te likambo sika ezaleli okenda koluka kopesela yango solution te potito lobaka boy seule l'unique personne bayebi bakosimba boye mokolongo bakosala cérémonie boye bakoloba boye bakoloba ezaka bene songanzi po bango nde bamonaki pe balobi bafuta nyongo pe na bangunza ngo grâce à des missions ya ni songanzila nde bayepe koyeba ke l'état congolais azaka na nyongo ya kamwa na ki moto moso alobi o fumukusa lobaki même ngala lobanga liboso sur le plan spirituel fumukusa alobaki sur le plan physique na yebite bablo batomoso nga otanga bango te po risque na pesa ye moi santé médiatique omoni tango mosalo ezo salama yaze ko tanga nano mikanda donc atangi bokoko kiboindo na be mission ya ne songanzila baindo bola muka atangi ba livre soko ya franc-maçon soko ya nini aluki asala mixage de connaissances akomi koleka na média curieusement moto aliboso koluka
asatake eyali na songi ya nzela te soko ezali kolia komela bokenda bolia bomela soko ezali etumba lobiko ya loposo moyindo biso tokoya mpe tokobunda eyali théâtre te bosalaka bamaseki te nyonso yaka théâtre te eloba papa kasi léopard ejongi te bopesaki bascore léopard ajongi nayebi te soko demi-finale mosusu ezali leo na pourquoi oh léopard akoleka est-ce que écoute demi-finale on va nini mais esilaki déjà esilaki te po fo baprophétie na bango esala par rapport ya baambition basalaki na ekoki yango kosila te bango bazwi maloba eutaki na nzambe il faut bakenda korenégocier na Côte d'Ivoire donc nzambe azongisa biso na le 7 bandelisa mokili mercredi tobeta est-ce que bayebi pourquoi match wana ezalaki mercredi mokolo ya bayindo bayebi yango te ezalaki nkandu mpe bamatch yango ezobetama 21 mais oui ngonga na biso ya losambo ezalaki nkandu mokolo na biso ya bayindo ekoyi mokolo ya misato mercredi oyo biso bayindo tokendaka kozongisa matondo na tata akeli na sanza nini mpo na sanza voilà sanza elipamboli voilà baoyo bazolanda nga bayebi ke sanza elipamboli bato moko babimi wuta oyo boye nakozala ntango kosenga yango pa ya nzambe soko nzambe akomi na confusion soko nzambe azali koyeba teke lelo tokozwa mongete moko na limbungutulu nzambe ya madofolo nzambe nini wana nazali kofanda oki nazali koyoka neti motema sopiso est-ce que toali na bato na mboka bana baleli nokondombele bamama baleli bango bokomibeta bakao bokoyoka bapesi maboko makasi basentire na bino ekopese na loketo bazali komona kwa tosala théâtre bazali komona kwa tosala loisir lobi namoni moto coupe ekita yebi teke coupe ese ekokita tata mokolo s'il vous plaît oyebi akomi na degré nini torecense te soki ezali na bato mosusu basongaki mokili ya molimo nsepa bamisusu mpe bakoti bopito bacouple boni babundi lobi bakabwani mpo mwasi aseki ya léopard yango mpe bazonga kaka tata aboboli lokutu mpo ya bato moko bafandi na ngwende mpo bapesi ye portion de responsabilité mpe na ntango moke eza mpo na fille na ye mobimba mpe te akomi komona lokola ye nde tata mokeli ye nzambe aya mpe na badefi na ye nesongi ya nzela bokodefie bango te bazali kosala te mpo bakeleli bilei balobaki likambo oyo te mpo gouvernement ya kopesa mbongo epai na bango me na moke nesongi ya nzela azwaka bomoni esika touti na baancien léopard na bilembo bomoni depuis le 5 janvier 2013 tobandi na baancien léopard tokei na bango na kalamu epai ya bourgmestre kadima totamboli na bango baye na siège ya religion africaine moke nesongi ya nzela azalaka nango akabolaka na batata wana mpe ya malamu mosusu kutu baboyaka ezala médiatisé balobi opesi na pesi omoni bango bapoliticien voilà soki aye kopesa bino abengi mokili mobimba bazwa image batie na TikTok batie na WhatsApp Facebook batie na YouTube apesi $100 mabengi presse apesi $1000 na presse baya kofilme moto yakabeli $100 $100 mpe ekoka mpe kutu mpe te na $100 anapesi ye abengi 10 chaînes ya télévision bandeko soki na mikolo ezali koya tokosala basérie des émissions na bapapa oyo batikali nano na bomoi botala soki mpenza solo bano bazobeta lelo na lepo bakozala pene na lipamboli botala bacondition ya bapapa wana mais bana wana bazalaki na considération ya bancien léopard oui nazoyoka badiscours ya chancel mbemba même ya Cédric Bakambu nazoyoka ya bakambu azali koreconnaître bakambu ya twitter liboso ya bahomme politique na biso na situation ya este a twitter liboso ya bazoboma biso mokili ezoloba te basali elembo mokili ekangi monoko ntango bakoboma biso bazalaki déjà na kati ya bain elenko na bango ya lipamboli fale bana wana batika kombo fale bana wana papa Kabuilo basimba ekeni na bango ya esengo oratise bana coupe kaka boye noko tambi lelo ngala baki tokoloba na biso basu nini te potine mwana déjà suisse mwana shiba batili bu ekoti soko na matiti soko na sha mesha ya wenje kolongola pese milisumu mpe tata moke te asubiri te abota kaka soko kobota na ndako ya bamemele kwa Yesu soko kobotela wapi bongo sika to abota na wenza selimbao bandeko balandi eze pasi
tolobaka emoni liso kotoboloko liso te po okoyeba kokima yango po liso emonaki yango. Un homme averti en vaut deux. Ne songanzila ba vertu. Ba vertu biso pe banoko to fandi po ya kopusa mongongo ya ne songanzila. Nini to salite to sengi ba partage ya be mission. To sali effort. Par contre bato ba omona ngambo mosusu. Bino bolingaka mboka te. Mais c'est le quoi ndenge bato bakangaka yibundoki. Bandi ko balandi bolandaka biso sans tendance ça partout. OK, une église ngoko balobi ndenge ole ibo lelaki wana ibunde ndoki. Aye ko boma bino eza tata mwasi na bino te. Tango tata mokela ze ko sala mokili. Asali banyama ya connaissance ya moi. Asali banyama ya connaissance ya butu entre autres ibu. Ibu na ba capacité na ye tata mokeli ya pesa. Ndenga tambola kana miso na ndenge bomona kango wana. Ezali rondre ezali lisulo kwa na contour ya miso mosusu. Amona kana makita ya bato mabe. Esika moto mo azeko kanga moto na kimbanja zeko loba. Ibu azeko mona. Moto ndenga ko bela tisuka na eli wa ko mona ke sengote. Ibu ndenga ko tambola ka buto ko mona ka. Soko motema ya mawe sali ko landela bilembo. Aleli. Nde ibu ko ya pona ko informer bino. Aya teleme pa bino. Aleli. Po ebisa bino moto yo boze ko belisa. Bokebela. Aze voué na nkufa. Donc ko be maladie oyo soko bosali makasi te e ko mema ena liwa. Po ya moni. Soko bokundeli ndeko na bino a retrouver bongo. Bongo mabe ya iboze wapi? Mabe ya iboze wapi? Kasi tala ndenge ba yinisi sa ye pa ya bato. Tala ndenge ba yinisi sa ye. Ne songanzila na mosala ba pesi bango ya kokomba misala ya 1921 ba mona ki eloko ekokangaka Léopard. Balobi sala oyo na oyo na oyo. Mena zeko tambola nzila butu. Na batemaki na matiti na moni bazeko ko botoro bato mwa ba telefone mwa biloko. Na ye bisi yo. Tata ndemo zena doli gosoboye koleka kuna te. Bato moko baze wana manjoli njonjo baze ko pêcher bato biloko. Obengi nga criminel soko yo titeti oleki kuna babotoli yo. Olobinga na lingaka bato te. Yango confusion boze ko tambusa na kombo ya nesonganzi. Biso banoko toyei. Tozwaki mosala na biso ya konganga ya ko avertir bino koloba que toyebi ke bokolela. Soko bosali libongisite, il faut te réparer et totalement effacer. To salaki awa to nganga kina noko tambi. Noko tambi to komiko benda suka. Noko nomé liloba ya ko kabwana kwa. Liloba ko kabwana na poko lelo eza ete bandeko yo bazuli bakwa kolanda biso. Ministre pa koya. Avant to banda compétition, biso moko population to ko luka ministre wa. Même soko pa reconduire ba. Peut-être. Soué nanga noko tambi. Ndianga noko tambi soué ba reconnu papa kabulote. Po nanga yi noko tambi. Donc pour qu'on reconduire pe ala kabako se souvenir non na ba. Nanga yi. O sala ki peut-être nanga même na ba fédération nyoso ninga za belelo. Ceux qui président de la République afandi si bango, ba président de la fédération c'est mon cas ninga reconduire papa kabulo na limité. Surtout on a 20 fédérations. Ata 5 fédérations qu'on dit ba reconduire. Va critiquer ba ministre belé. O yoso baleka. Serge Konde. Basalela iba grand plateau. Donc, mais mission attaquer Serge Konde yango esala ke pena président de la République oui, muto effectivement soki na tiene sika wana. Asa pena. Pe alobani. Ngai soki na vu chance un jour na ko kambaka ministère des sports. Bisika nyoso ko sala ete to luka bolamu po sport na biso emata nga kabulo na ko sani. Na ko koma. Mais lelo tant pas combien lettre elandi elandi avant ya luka ko koma lettre elandi kande ko informer dans la 50 ans faut mo ko bataka ebo ete bataka entre parenthèses ete oboyi mon pépé oko se tout fait okufa non mais le biso de suki sika wana matondo bande ko balandi bo sosola elle mbisi mapeka elle mbisi makolo elle mbisi motu olala ofinika bulangeti molunge olongoli bulangeti otika na bongo malili oyebi te osala nini
totikali tokobeta match de classement. Bon, et kaka ndenge wana soko waki na posa fufu etemi okomi kotia miso na mikatete loko zaki finale coupe ndeto zaki kozila tozwa loko tolungwi sika komi tokoyi kozala pe 3e tokoyaka na médaille etangama pe bongo soko le kindi 4e loko te bozongi pena ndenge wana po sikawa eze pasi tolelaka na kati ya ibale moye bongo na pinzoli na biso ezete mais tokolikia mboka yonso ezalaka na bavisionnaire na baguetteur na bango banongi na bango mboka yonso yango bomonaka Poutine avant à s'engager na guerre ya Ukraine akendaki komona ba maître spirituel orthodoxe bayebisaki ingeta ozena mandoki mais tant pesé favorable tokomi na tango na biso biso awa tozena moto tata mokeli atili biso molakisi nzila bato batui panique corona bango balobi te corona eze ya bango corona eze ya bango pana biso eze te bato balengi soko léopard asala boye basangisa banganga te ntango wana vita azobanga baarabe nesonga nzela abi te na periode oyo baarabe bakotikala koganye bino te eze lipamboli tata mokeli apesi mais mpo bondima moto il faut asala nini il faut abimisa milinga na matoi il faut banda soko azali koloba baboule d'ambiance ezali kobima mpo bomoni spirituel to ndenge tokendaka na mboka ya koko suka mboka afandi likolo ya nkoni nini nge ezali kobima wana boconsidere bango ke bazali un homme spirituel te wana bipanganza wana bipanganza mais moi je pense que de fait oyo epesi bino mayele mpo biso toyaki na mayele na biso yango tozwaki ngonga ya kofanda de fait oyo epesi bino mayele lokwa tokwei sika elobi noko tambi oyo akoya soko mpe bakoreconduire papa Kaboul je pense akokenda liso mpa ya kufa te et je suis sûr et certain tour oyo akoya koluka biso moto toyebi bwato nini tozwaka te epai ya koko ya suka mboka bosufri tokabola mpo ya mokolo mwa lelo eze mpasi me toseka mpo ya kosala AVC te toseka na biso mpo na kokimisa batension bolandaki biso bo elongo bani bozongisi matondo na ndeko ngala nzungu na filimi ya notre dipo mpo nini te kamera umeno na biso ndenge adiakoto autrement dit kaka lwila bango nde basalaki bolanda biso na lolenge elongo bani matondo kuna na nesongi ya nzela koko ya suka mboka esika bozwami ingeta nesongi ya nzela yala tozongisi matondo na bino bakotikalaka kokakola bino te matondo tokende nano tobeta match de classement la suite après matondo Abane, ane baya lukungi mpese.